Bonjour, bonsoir, na ere écoute libino. Na pesi bino mbote na ba mouris nanga. Na ba mouri nanga na pesi bino mbote place bozali. Na pesi sumbote na ba boni nanga o ba baksami ya sika. Na pesi merci mingi na ba boni nanga akala. Ndeko nanga soko lingi ozala membre ya Mabi ya Star TV. Senga camarade ya osenga ki camaraderie na Facebook obitika Mabi ya Star TV. Osengi biso ki camaraderie wana. Ceux qui ont partagé ma vidéo na biso chaque émission de nos sala to bando ko remercier to no tanga kombo na pona nini te pamba te biso no to tali ko sala musala moko yango na yesu na ngonga o nzambe ya kopesa nzambe merci o ape biso tant susu na ngonga o ya kokuta susu ya koyoka ngai na ba fauna na bino na ba computer na bino merci beaucoup na ba temps o pesinga litoi etake ndiko na mwasi na na besoin ya soutien na bino yango na ko pesa ba remerciement na nga nyonso na bandeko basutenaka Mabi ya Star TV na pesi mbote na Pati Nzambe babi madame Dofe dayisi na olobe fana bungsana Pati Nzambe babi kolo leko na bongisi na chaînette nanga na pesi merci mingi na Pati Nzambe babi sponsor officiel yo na Pati Nzambe sans oublier na pesi mbote na nga na Christopher Songo place azali na kata London merci beaucoup na pesi mbote na ngai na Gino l'homme à la taille de Jésus na répétant sous Gino à la taille de Jésus babi mobile moko ya pembe na kata Mabi ya Star TV babi na pesi mbote na nga na Dadi Linda sans oublier na pesi mbote na nga na PDG Frank Ozi babi flat kaka moko ezali na avenue Dipaya numéro 6 babi so oke congé na Kinshasa donc okolelo nde oza na poto na pesi mbote na nga na mama na nga Honorine mama Honorine na pesi merci mingi na encouragement na yo opesinga ma courage ya kosala su mosala ya kolakisa so bandeko koma ndenge tokoki kosone bilongi na biso merci na encouragement na yo merci mpe na ide oyo okomelanga na yoki yango merci beaucoup na bandeko oyo bozosoutenir toujours ngai babi bosabone massivement toza mpona bino merci beaucoup na Théo Luchima na kati ya France sans oublier na pesi mbote na ngai babi natie na suka naite so komba nani kobima na suka na nayebi te do bopota na ngo kaka babi bibliothèque babi moto na nzambe na pesi mbote mingi place ozali sans oublier na pesi mama mokambi mbote mingi na pesi mbote na nga bandeko na nga na Rachel Ozi mbote mingi na Rebecca mbote mingi na nene nzamba moso azanga porte-monnaie te na mabene na ye sans oublier Bebel Nzamba babi mère double na kati ya France merci beaucoup na Yasmine na kati ya France babi ya moko propre donc ya lela na ye forme Yasmine donc mbote mingi sans oublier Junior Mayangi sikasika bandeko na nga lelo toye lisusu ya kolakisa bino méthode nini ya kolongola badaka moni base oyo eza bamwindo ezala na se bilongi na biso eza bamwindo ezala na base bilongi na biso oyo omona moto mosusu omona aza mwindo awa na se neye te so bocomprendre omona na se misuni awa mwindu awa bamwindu koto okolakisa comment okoki kolongola bamwindu oyo ezalaka na base ya misu na biso yango babi nyonso tu eza epa Mabi ya Star eza na kati ya Mabi ya Star TV yo babi bandeko na bosabone massivement babi makambo bia eza na kati baconcert bascénario babi nyonso tu na kati ya Mabi ya Star TV tozali complet oyo mpe alingi asala suki ya bia bandeko na nga kozite te contacte toujours Mabi ya Star TV na Facebook mboka nyonso tozali akopostelo periki na yo oza na besoin mariage moto asala maquillage suki ya kitoko babi contacte toujours Mabi ya Star TV babi akosala yo eloko oyo okolinga merci beaucoup na bamoureuse nanga na bamoure nanga bazwaka tant toujours akopartagera baimage pourquoi pas na bandeko bazozwa ta na bango ya kopartage image okoki kokomelanga nkombo na yo numéro ya telefone nanga ezali 0044 74 86 160 yo moto ozwaka ta na yo ya kopartage image ya Mabi ya Star TV mpona nini te akosengo merci en public ozomérite yango pamba te biso na tozosala mosala moko merci beaucoup babi bosabone massivement ceux que sabone bandeko na nga ofini na lingonga balingonga na croche wana lingonga wana
au fini na sonnerie wana chaque fois Mabi ya Star TV azo poster loko za mutaliboso yako tala yango. Merci beaucoup bandeko nanga bolanda formule on azo kosala pona bandeko bazalaka na ba mwindu awa na se na ba se na bango ya misu omona moto tant ozo se maquillage il faut tia foundation de belé po e bomba mais pona ko pesa pona ko sala mosala bo makasi bandeko nanga méthode ezali oyo ekoki kolongola yo ba biloko oyo ya mwindu nyonso tu eza na kati ya Mabi ya Star TV bandeko nanga bo like bo sepela na video en plus bo tiaka ba commentaire na bino eko pousser biso ya koyeba ndenge nini ya kosala émission ndenge nini ya kobongisa sika bo eza très important sans oublier na pesi Johnny Aip mbote ming babi 3 fois l'homme babi album ne ya kraka ko bateso bazala kokangama donc merci beaucoup grand frère na nze muneza kitoko babi Johnny Aip babi 3 fois l'homme babi toye kolakisa bino méthode ya kolongola ba mwindo awa na répéter le sous toza na tomate na biso ya fraîche na kati yango des fois nazwi bolu nanga na tie pembeni nazwi passoire nanga na tie awa na bana kofina tomate oyo mpo naza na bezo kaka ya mai nango bebisengelamba nakotia ngo mingi te mama parce que passoire wana ekozwa ngo mingi te mai ya tomate yango bomoni mai ya tomate yango matomate yango nazwi lisusu citron nanga fana bimisa jus ya citron na kati yango lisusu deux fois mai ya citron nanga yango nazwi lisusu passoire na tie awa pana fini pa bambuma wana ekita te na fini mai ya citron nanga ntango na fini mai ya citron nanga bandeko ntango na fini mai ya citron nanga na mixe yango osangisi tomate ya mbuma ozwi kaka jus nango ozwi citron ozwi kaka jus ya citron ya pamba na nsima nango osangisi ntango ozosangisa bandeko nanga ozwi liboko na yo kaka obanda otiango na se ya misu place oyo bamwindo ezali otiango na se ya misu place bamwindo oyo ezalaka yo na se ya misu malebi pamba te citron oyo solo nango ezobeta mi na misu fo ozala attention mpona kotia ekoto na misu te ekobomo misu yango oyo natie awa nazwi mai wana ya citron natie awa na tomate da ba jus nango kaka nasali natie awa excuse me boy sorry ndoka bana they are making noise nazwi natie awa ntango ozotia bandeko nanga ozala sucre ntango ozotia otiango ma bien ekoto na misu te otiango na nsima ya misu na se ya misu ozosala yango toujours na se ya misu otiango na liboko moika place ya misu awa oyo ku bandeko nanga ser mona alakisaki ye abanotiana yango chaque jour abe baotiango chaque jour avalala baotiango chaque jour mpona matanda na besoin bamwindo ezala biso na se wana elongwa en plus azwaki mpe résultat bien lokola azwaki résultat bien yango moni na ye kokotiango na Mabi ya Star TV nalakisa bandeko koma tokokolongola bamwindo ezalaka biso na se ya misu awa yango natie lisusu ntango ozotia il faut ozala sûr ke ezovanda bien mai wana ezwi bien ntango ozotia otiango evandi nango ntango kovanda bandeko nanga okotika yango mwa ndambo ekokauka ntango ekauka otika yango ekauki ozotiaka pa ekausa yango noki ekauka nango apres ntango ekokauka bandeko nanga okozwa sukoyo ga na yo opangusi ntango ekauka bandeko nanga kotika yango boye te fo pangusa otiango boye
opangusi pembeni ba miso awa place oyo ekitaki yo place oyo ekitaki yo lokola ozalo na ndako ozobima na yo te okoki kotika na yo bongo ovandi no yango pamba te eza produit eza kisi otiki na yo olopangusa donc otiango bien bande bokeba pa na citron pa na citron kokota na lisu il faut fungola misu bien ezalaka na ca kokotika na yo ntango ekauka bandeko na nga evandi nango landa traitement bandeko na nga okokomela nga na YouTube ke na kati ya mabi ya star basala makama bien nasali eloko mpe esalami. Merci beaucoup na bandeko bolandi nga, merci na basoutien na bino, merci ndongo partager pamba te copine na yo eloko ebomaka fort do ba mwindu ezalaka eti lelo donc partager image na Facebook ndeko na nga biso tozosala mosala moko oyo bikalinga nga osepela ata na misu na nga ata na matama na nga ata na zolo na nga ndeko na bosabone massivement toza mpona bino oyo bikaza mpe na lisolo ya kopartage na nga ndeko na nga koesite te komela nga toujours na YouTube bien libanga telefone na nga eza na pesi bien okomeli nga na Facebook na nga ya Mabia Star TV okomeli nga osenga kikamaraderie osengi nga okomeli nga na peso limewa na tosololi opesa nga eloko na koloba na komite na biso to babi makambo ba foyer makama bana batoli topesa na kati oyo bike kosuka ba komite na biso ya bako ya Angola bako Angola vedi ngolo bake ba congolais na bangolais biso toza bato moko na asi na oloba eloko merci beaucoup la bandeko botele eloko bobosana te nazwi mai nanga ya tomati api nazwi mai nanga ya citron na fini na sangisi na bandi kocha na se ya miso ochango bien na se ya misu tango do chango bien na se ya misu sima nango ochata bona liboko omona ke ekokauka nango tango ekauka nango esili ovani la na traitement tito omona ke ba mwindu eza na se ya misu no awa ekosila sima nango otiki na yo kosala traitement merci beaucoup na temps obozwi bolandinga babi nzamba lola sa no bonamu posa otika bino temena ka obija otika bino temena dinga bino mi babi na kata Mabia Star TV babi amour nde ezo dominer total ka ba erreur abate mais tozo laksa toujours amour vers bandeko bazolanda biso vers babone na biso merci beaucoup oh pe bikaninga travailler na Mabia Star TV place nous aux alimbo nous aux bandeko nanga contactez biso toujours na Facebook bika Mabia Star TV to banako solo la osali image to boko na kata Mabia Star TV nous to pona ko aider comité na biso ba ko Angola merci beaucoup famille tout monde ani malasima bye bye.